Pour informer bino après liwa ya papa na biso Chérubin Okende, un autre vient d'être assassiné na komo ya. Pour informer bino après liwa ya papa na biso Chérubin Okende, un autre vient d'être assassiné na komo ya. Voilà, merci na bino nyonso tout bozola na biso de partout boye limaela na émission na bino rien que la vérité toloba te esika toyaka toujours kosolola na mai matali mboka. Partager la vidéo en direct okoko intervenir kokoma message na to kobenga biso na plus 243 85 28 651 46 pour na participer na émission na biso en direct au PSP makanisi na yo concernant maye mazo salama na mboka na biso Congo RDC. Encore une autre mort, encore un autre assassinat, bien aimé dans le Seigneur, encore un autre assassinat. Nani bawitu koboma lisusu liwa lisusu ekoti namboka nabiso na liwa normal te bawitu ko assassiner moko ya baye à travers pour namboka pour ne ekolo ya mboka papa nabiso bawitu koboma après la mort l'assassinat de Chérubin Okende, retour de Moïse Katumbi na Katanga. Bien-aimé, moko bawitu susko bomaye na kombo ya colonel Foul Sébastien Kabulo, tué et jeté dans un puits. Bien-aimé, bawitu ko boma comme papa nabiso colonel en fonction Sébastien Kabulo bakuti corne bakangiye bansinga babwakiye na libulu. Qui est derrière l'assassinat du colonel Sébastien Kabulo? Bamakameza yezolo ba ya mwa mingi retournant ya Katumbi azalaki na Kinshasa azongi mbala moko na Katanga mbala moko ba assassinat ebani bananya bazali sima ya assassinat bamakambo ebani depuis kala depuis hémorragie il faut katana to monaki ndeko na biso ya bandaki pe ko dénoncer ko telemela Moïse Katumbi na komo ya papa Kadiombo OK boyebi très bien abana ko soutenir loi ya des pères et des mères abana qui peut ko dénoncer Moïse Katumbi ko s'attaquer na ye kolobela ki azali congolais te azali étranger azali juif azali malien voire même mwana na azala député na azali zambien voire même mwana na ye moko azali député na Zambie kuna abana ko démontrer ko lo baba makambo ebele o ezalaki ko kene contre Moïse Katumbi ye azalaki en tout cas d'accord te Moïse Katumbi la président de la République démocratique du Congo asala ba révélation ya mwa mingi abana ko lingate abana ko benga Moïse Katumbi azali congolais te azali étranger papa na biso Kadiombo alobi que non jamais toko linga un étranger azong à la tête du pays a konza biso a diriger biso parce que bomoni suite ya ko voter suite ya Rosana avec un étranger na mboka Congo à la tête du pays bamaka mingi esali ke mboka na biso RDC ezonga sima ba Rwandais ba Ougandais ba koma ko diriger biso bazwaki ba poste moko clé na Sénat na Assemblée nationale na armée na biso tozaki na ba konzi ya ba Rwandais ba chef d'état-major ya Rwanda dirigeant arme na biso bien aimé donc na chef d'état-major tozaki chef d'état-major na mboka na biso un Rwandais azoya ko diriger armée ya mboka na biso na Congo FARDC azalaki chef d'état-major to mona ba ministre ba travailler na mboko bazwa ba poste moko clé ba konza RDC. C'est pour cela que bomona que ba infiltrer ba kota na armée ba kota na mboka na biso ebebe mboka na biso ezonga sima na makambo ebele. Suite à cela papa Kadiombo makoma ko telemela ya azalaki d'accord te abandaki kozala na doute ya nationalité ya Moïse Katumbi abana ko nimate que Moïse Katumbi azali congolais a telemela ki Moïse Katumbi abana ko démontrer que le bilan que azali juif azali zambien mwana azali député kuna ko diriger mboko te il faut des pères et des mères à soutenir qu'il loi il y a des pères et des mères et suite à cela après dénonciation après avoir pour s'attaquer na Moïse Katumbi bomonaki papa na biso Kadiombo ndenga kufaki bakote la qui est et pas ba criminel ba menacer ba bete papa na biso ndenga kufa bomona suka na ye atiki moi si atiki bana bazo souffrir na monga fula
papa akufi pona ekolo na ye akufi pona ki abana ko lingate ke Moïse Katumbi azala président na mboko ko dénoncer ye ba makambo ebele bimaki sima ya liwa ya papa Kadiombo qui était derrière la mort de papa Kadiombo ezali coïncident ou comme ba misu baloba ki eza Moïse Katumbi ke yenda tini ba éliminer ye ba kangisa munoko bona boye donc et c'est là qui vraiment passe makasi tozela ki l'état congolais na biso alandela asala enquête pona ko tia maboko na ba criminel ba bomaki Kadiombo ezali sans suite papa na biso akena na eka gratuit akena na eka pamba boye batika kokanga ko tia maboko na ba oyo ba boma papa na biso Kadiombo te oyo ki abundela mboka lelo bana na famille na bazo souffrir bazo mona passe papa na bango akei donc amenaki combat moy donc dans les villes combat moy ya pamba lelo akoti na sama bele babosani bana na babosani famille na papa Kadiombo akei pe basala enquête te pona ki ko tia maboko na ba oyo baboma papa na biso Kadiombo soki keliwa ya papa Kadiombo sala en ba enquête ba tiaka maboko na ba oyo baboma ki ye bien aimé ba ye baba oyo bazaki simaliwa ya papa Kadiombo ba tia bango na prison nde papa na biso Cheribo Okende baninga ba assassiné te hémorragie mo efongwami l'état na biso malheureusement l'état congolais na biso bazalaki net ke na incapable ou na loba ou comment ya kokata hémorragie wana soki ke lelo ba landelaka ba assassin ba criminel ba o bazaki na liwa sima ya liwa ya papa Kadiombo de hémorragie elinga continuer te nde papa na biso Cheribo Okende babomi ete nde papa na biso Cheribo Okende bakoti na sama belete ce sont toujours les mêmes personnes au baboma Kadiombo nde lelo ba yepe ko boma lisusu papa na biso Cheribo Okende parce que ba mona net ke baboma ekutu o ya liboso azana bango libre balandela te eloko moko te donc ba mona ki en normal to boma lisusu ba ye babomi papa na biso Cheribo Okende boyebi ndenge akoti na sama bele qui est derrière la mort de Cheribo Okende lelo ba enquête esami ke balandela ye basala ba enquête ba bengisa ba enquêteur ya ba en Belgique pe Afrique du Sud gouvernement de ezwaki décision wana mais tomoni koto nangamu ya lamuka bango pe batelemi na lamu ya nangamu ya ensemble de Moïse Katumbi bango batelemi bazali contre décision ya mokonzi mboka balobi ke bango kut balobaki ke non to pesi bango bazwa solution le plus vite possible ba ye baba o bazali sima ya liwa ya Cheribo Okende ba enquête basala comment maleme ba enquête monsieur se doit 1 an monsieur se doit 2 ans monsieur se doit 3 ans ba monsieur ba enquête monsieur se doit 1 mois 2 mois parce que ba enquête ce qui bazo sala il faut basala maleme ba landele eloko nyon surtout en détail de peur que ba ko sauter étape moko et ko sala ke ba aboutir na enquête en haute basala comment maleme ba landele eloko nyonso moko na moko maleme avec ba détail nyonso tout pour na ba arriver ya kotia maboko na ba oyo badalaki sima ya liwa ya papa na biso Cheribo Okende lolo ba Moïse Katumbi ensemble de Moïse Katumbi panique totale ba telemele o te bango te biso toza contre yango ba bengisa ba Rwandais ba misusu bona boye ba ya koyeba ko sala enquête ya Cheribo Okende bango bazali sur na ba enquête ya gouvernement na biso te panique totale nangamu ya ensemble ya Moïse Katumbi pourquoi baza paniquer pourquoi bazo lenga pourquoi bazo bang est-ce il se reproche quelque chose na liwa ya papa na biso Cheribo Okende ou comment est-ce que bazo se reprocher na eloko comment est-ce que pourquoi pas bazo zala à l'aise to moni ba opposant bazebele la muka eside ya Fayulu bavani silence radio bazo réagir te bazo tikanyons tout na maboko à l'état mais pourquoi ensemble de Moïse Katumbi bazali na panique totale c'est comme si bazo se reprochait quelque chose lolo batelemi babengisi ba caméra mo quelque Moïse Katumbi azongi mboka aye Kinshasa koya kotala veve koya kotala mwasi oyo azaki mwasi ya Cheribo Okende ba caméra nyonso ya mokile ye soki plus de 50 caméras bazo ya filmer ne azo ya kotala famille lolo ensemble de Moïse Katumbi batelemi o baye baba auteur baye baba o bazali sima ya liwa ya Cheribo Okende mais dès son vivant bobana iso koyoka na été papa yebisaki famille na bango ke bozo lingaye li suste la même personne bobana ko lingate o ke bobana iso koyoka na été après liwa na ende bolakisi bolamu bolakisi ke bolingaka ye bolakisi ke bobana ko lingaye makasi hein
après liwa nae. Et pourquoi pas que bolingonyon so bozo lakisa liboso caméra bolakisa qui ont de son vivante que bozo linga que bolim se boza na ensemble que boluka solution mo boza na toujours bien. Bobo ba problème na bino na ye le londe botemi papa après avoir kotika maloboke bobana su kolinga yete bobana su ko sepea na yete famille na bazo le mwana na yeto ki na audio papa baba su kolinga on ensemble été mais le lobo la kisi bolinga ya kolandela makambo na ou vous voulez cacher quelque chose derrière ba démarche na bino ce que bozo se reprocher le comment roté botika gouvernement na biso landela ngo malam asa la banquette. Cette fois-ci, liwa ya cherbo aucun école ndenge liwa ya kadiomeleka kité pour hémorragie et katana. Il faut bacha maboko, basala ba enquête bacha maboko na ba oyo bazali sima ya liwa ya cheribo okende. Bana nyango bayaki kobomaye. Bana nyango ba enleva kiye. Bana nyango bazali sima ya liwa ya cheribo okende. Ba vérité koyebana. Avec ba enquêteur ya belge pe ya ba sud-africain que bazola na musa en collaboration na ba ya biso ya mboka na biso Congo. Cette fois-ci gouvernement d'aller déterminer il faut hémorragie et katana que bayeba ba oyo bazali sim ya liwa ya cheribo okende Moïse Katumbi ye que kolela matanga moko ya oya ye. Mais chose étonnante, Moïse Katumbi aye na Kinshasa adalaki likolo trompe à l'air en l'air. Kokeno kutana ba ambassadeur. Oh ya France, oh ya wapi ya Turquie ya nini. Nyonso wana koluka e abanaki koluka nini. Matange silite basalisi mes. Oh ezali ko cracher sur la mémoire ya cheribo okene nanu bakundi ete nzoto na yeda na morgue. Bosali mesango avec idée nini oyo meso na landaki oke obengaki cardinal amongo bosala messe pour la cheribo oke nzoto na na malili bakundi ye nante bosali si messe na monaki on est meeting oke cardinal ambongo akomaki ko chrétien oke cardinal ambongo débordaki maloba oke cardinal ambongo se maîtriser ki te liboso micro na ye. Au jusqu'à cardinal amon azali mosala nzambe to azali mosala nzambe te ba makamu cardinal amon akomi ko sala oyo azo sala ata cardinal moko te oke parmi ba cardinal ba ya na moka na biso Congo ata moko te atikala ko sala ba makamu cardinal amon azo sala amemi politique na kati église. Bien sûr ba cardinal musu ba sala politique mais oyo ye akomi ko bunga nzela azo lakisa haine azo bunde la population te mais azo bunde la pona libunga ye mo pona ventre na ye moko azo buna pona gagner ye le koso ya mongonde eza liboso na ye ba oyo ba détruisant mboka na biso ce sont les mêmes personnes que cardinal ambongo akendaka pembeni na bango okutana na bango pona ke ba pesa kanyaka pona ke ba corrompre ba pesa mbongo tout le monde entre autres ba Kabila ba Mama Olive lelo ba Moïse Katumbi. Et cardinal Ambongo a yebi très bien. Et chose étonnante, bien aimé, tout le monde va ça ici messe. Tandis que nzoto ya cheribo okende, ezana na kata mok bakunde en wote. Messe bango ba salisa ezalaki meeting to ezalaki messe. Au cardinal Ambongo azoba que la mort de cheribo okende a été planifiée et coordonnée. Et puis baye koleka na exécution. Procureur a lobby que ba o nyonso to bazangi na ba preuve. Ya liwa assassinat ya cheribo okende. Ba ba se présenter, ba aider ba même information wana na appareil judiciaire na biso na la police na biso na ba enquêteur o bazolandela liwa ya cheribo ke ba collaborer na bango. Mais maloba cardinal amon a lobby na meso basala na ba Moïse Katumbi a lobby que la mort de Cheribe Oken a été planifiée. Et la mort de Cheribe Oken a été planifiée par qui? Ce qui est ayebi bandeko que ba planifié qui liwa ya Cheribe Oken aya koyebi sango biso aya koyebi sango la police congolaise aya koyebi sango ba enquêteur cardinal a lobby que la mort de Cheribe Oken a été bien planifiée mais ezala qui planifié na banane.
cardinal ayebi ba oye ba planifier ki liwa pour na liwa Chériba Okende alors a été bien planifié et coordonné et puis ba yako le kana exécution. C'est que cardinal amon ayebi ba oyo ba bomi Chériba Okende le lobi boka moté que ba bengisi cardinal amon et ko komani ba simi église catholique ou comme par rapport à ba propos na net que ba enquête ezali net ya lobby que la mort de Chériba Okende a été bien planifiée et ordonnée et puis ba yako le kana exécution. C'est que ayebi ba o ba planifier ki liwa ya Chériba Okende ayebi ba o ba exécuter Chériba Okende le lorsque so ba interpeller akoya koloba nini liboso justice aya koloba ke ba simi église catholique non personne n'est intouchable na mboka na biso personne n'est au-dessus ya loi ya ba loi et cardinal amo amizo net que ada intouchable amizo net que non yeba ko si mette na nyonso to ko sa na ba benyonso tout ba na nena azo se me conduire que azali intouchable ba ko si mette non oza intouchable te oza nzambete hein le loba Mobutu ba mimona ke ba suki sa ba intouchable le loba suka ba Kabila le père oza intouchable que cher cardinal au contraire ozo yo que église catholique sonne. Au contraire, aux autres tambours, mais il y a que ceux qui sont dans mon kilo, au sous ici. Mais ils ont mal au sous qui sont un jour. Donc toi, tu te prends que vous allez intouchables, vous allez les colos, aussi monter, contrôler le langage. Bible les autres, c'est un habit surtout là-bas exemplaire. Bible les autres, on a besoin que votre bonne conduite soit connue de tous. Et Seigneur, tous à la malade, cardinal amour, yo conduite ni yamalongo zanango. Est-ce que vous allez exemple te toki ko langue? Na ba makamozo sala. Est-ce que ba cardinal nyons tout ba toujours ko sala comment politique na ndenge yo zo sala lango? Un cardinal corrompu. Un cardinal oazo va na ba o ba bomi mboko yo. Un cardinal oyo azo tamro azo kopena ba oyo ba sima makila ya bana Congo na maboko. Na ba oyo basala ba crime ebele na mboka na biso Congo ezande ba oyo ke cardinal azo ke no fréquenter a fréquenter ba mpona te ba ngoli lo banza mete mais azo fréquenter ba mpona basala complot contre mon konzambo contre mboka na biso Congo à cause ya ba intérêt né ya na souci ya population Congo ya Congo te ada na souci ya peuple congolais te ye souci na ezaka ka azo ba million ba mongo on peut ozo papa ba cardinal malula ba kenda ba cardinal mosengo yo ya buti ko kende atiki ba école atiki ba université atiki ba bien nyons est-ce que cardinal mosengo eloko ni na mémoire a mémoire na sama belé tout est vanité de vanité yango botanga bible to bozo tanga bible te mbongo cardinal a mbongo zoluka yeba ke okokufa otika ngo tout est vanité de vanité. Ba cardinal de Tchao totanga na ba école na ba na collège cardinal de Tchao na ba côté à Saint-Paul na ba Rumuku na akufa tike école na ye akufa tiki ba bien na ye cardinal nini oyo ta kufi amema ba bien ba mbongo na ye ba compte na ye na banque akene na ngona sama bele non de la poussière tu es venu et de la poussière okozonga mabele nzoto eza pamba mais votre âme est éternelle. Tine bo sala nyonso o bozo sala wana cardinal. Est-ce que un jour ozo songer que nyonso ozo sala eza pona nzoto na yo et kozonga mabele nyonso etika na samokini? Est-ce que ozo songer que pona ko sala bolam pona que destination ya âme na yo? Destination ya âme na yo zo dépendre na ba attitude oyo ozo sa pendant que tu as encore envie na ba acte ozo commettre pendant que tu as encore envie. Yo sepeli no ko no kopena ba oyo ba boma mboka Congo ba oyo ba détruire mboka oyo ba oyo ba simba makila ya ba Congo pe ba zo continuer toujours ko assassiner à cause ya ba pouvoir na ba en course au pouvoir ba oyo ba sala ba crime ba sala ba massacre na mboka oyo lolo yondo komo kangama na bango komo coopérer na bango okomi ko na bango zola muka okomi soutenir bango pour ba propre intérêt na bo combattre moi na mboka ozo soutenir ba paya pour que bo détruire mboka ensemble ozo ba millions ba milliards o etika na ngumukula liwa na yo o combattre moi na ya mboka Fachi Beto o ya des pères et des mères o combattre mboka na yo cardinal mbongo
ça l'examen de conscience, papa. Au vrai éternel, tu as pas intouchable été. Biloko ozo sana Congo Brazza au Salangote. Église catholique est dans l'ilobamo ya koloba liboso sasu. Démocratie na mboka na biso e mo neza mabi. C'est comme si Afrique est que ba dictateur. Mboka bosenga ki démocratie ekoti mais beaucoup mo sa démocratie on nenga mabe. Mais cardinal Amoso ozo continue boti sera frappé par l'Éternel. Ah, combien mon intouchable était. Ceux qui ne l'ont pas béni sur la justice, na malobo lobby. To supposer. Osa na ba élément que okona qui sa na justice. Oh lobby que la mort de Chebo qui a été planifiée et coordonnée et puis ba leki na exécution. Ceux qui ne l'ont pas béni sur la Égypte, Osa na ba élément on a représenté du bosso ya ba juge. Osa intouchable était cardinal Ambongo. Mboka et communauté jungle. Oh il a kisi ke mboka mo mibeko ezala raté. Selon cardinal Ambongo na malobo alobaki na meso basalelaki pona na ba Moïse Katumbi. Oh quel genre ya cardinal. Église doit être au milieu du village. Église est Seigneur qui aime ma qui ndenge Bible les autres rechercher la paix avec tous. Mais cardinal oh yozo memeza kimia te ozo lukane désordre. Ozo lukaboka au lieu que yo sangisa fala ozala obengi ba pozo solo na bango yo kota pouvoir solo ozo sangisa bango ozo luka bolingo kimia. Mais yo ndo ozo ya kopanza ozo mema haine ozo mema division. Mensonge, les pères du diable, les pères du mensonge, c'est le diable. Oh, ya dakati yo. Et là, vraiment, pas si ma casse. Cardinal Ambongo Azoba, qui est droit de l'homme. Et ça, Nambo Kanabisote. Tout ça pour faire plaisir à Moïse Katoum, oh, Kazaleki présent à Meso Bosalaki. Nous, on a bien en meste, on a bien en meeting. Après, Mes Moïse Katoum, il y a Kamate Mamoko, avion à Zongi na Katanga. Comme Moïse Katoum yazo comme na Katanga bien aimé et le comme c'est salami. Moïse Katoum a commis na Katanga pas même 3 jours. Le colonel Foul Sébastien Kaboulou vient d'être assassiné, tué et jeté dans un puits. Qui ont fait ça bien aimé? Mais au besoin de que l'hémorragie ont continué. Le lot ce qui est sali na chéribo au Kende. Bah comme tu na niveau qui va assassiner colonel, oh ya dans la bagarre. Un colonel ba sali bon biso ba civil là ya pas ma ba sala biso ndenge nini. Biso ba auto za na sécurité te ba sala biso ndenge nini. Le lot comme chéribo au Kende comme dit colonel Sébastien na Lubumbashi kuna. Et comme la penga et comme la payo moto la na biso. Tout comme bête la maboko te na ba assassin na ba oyo bazo sala mabe ba crime na mboka na biso yozo sebi parce que non ne comme liote non ne comme les familles na ote et comme la bande ko na ro sepela eza passe na bande ko bazo boma ba bazo assassiner ba bazo tika basi bazo tika bana na ba bazo tika famille na bango oyo bana ko dépend na ba famille ba côté na souffrance na passe famille bazo le la tongo midi pour kolela wana nzamba zo yo kango. Pe bino ba o bozo bo banyo likolo course à pouvoir nzama lola refuta bino un jour bana Israël bazo na Égypte en tout moment mais un jour nzama yo ki kolela na bango et maté pas na nzamba ki okoluka Moïse pona ki ko libérer bana na ye un jour nzambe kolela ya ba oyo bozo bo ma famille na bango bazo lela obomi papa na bango obomi mobali na bango obomi yaya leki na bango obomi likonzi na famille na bango kolelo bazolela wanza mabosa nyango te adam nzamba sala en attend il y aura un temps nzamba ko venger bango ako venger kolela na ako venger liwa bandeko na bango bobomba pe nzamba ko punir bino ceux qui bozo échapper na justice ya mokili mais justice en nzambe ba échapper kango te tous les actes que nous commettons ici sur la terre a un prix à payer. Les péchés ne resteront jamais impunis. Binoboko bakana koboma. Le lobo uti koboma colonel Sébastien. Bo assassiné colonel Sébastien Kaboulou. Bokyo bo akena libulo. Bana nyamba za simaliwana. Est-ce que ba crime yo comment continuer ka boy?
L'état n'a pas souffert tellement. Akate hémorragie. Trop c'est trop. Et comme vous avez abandonné, comme vous avez passé la moussala, n'a pas bien exaté parce que Barbanga, ceux qui aussi bien tel, il y a un bon routine, un criminel, c'est pas normal. Et c'est sécurité et côté Nambo Cannabis, et zone Nambo Cannabis. Trop c'est trop. Panique totale pour Nandiwa ya Chebe, Chéribé au Kende. Nangam ya ba Moïse Katumbi. Et là, on est maso banga. Moïse derrière ayaki na Kinshasa wa ayena na boudé toutes les démarches du gouvernement pour na liwa ya Chéribé au Kende. A boudé en haut. Alebite, binote, bisonde photo sala, patati, patata, patati, aboye na ba enquêteur, ba belge na ba sud-africain ba ya. A boudé. Et ça dit pourquoi? Retour de Katoum à Lubumbashi bien aimé, on découvre un corps sans vie. À Kasenga. Kasenga, où est la musique à Lubumbashi? Un corps sans vie à Kasenga. Il y a colonel Sébastien Kaboulou, tué, jeté dans un puits. Qui sont derrière la mort du général ou l'assassinat du général, du colonel Sébastien Kaboulou, tué et jeté dans un puits. Bananya Obaza Simaliwanae. Koto ba enquête na tozui résultat et s'il était ba enquête na tozui résultat ya enquête ya Chéribé auquel était toyeki sou kuna ba bomi mususu. Na ba officiaux ba na armée bazo servir moka. Comme il sabotage, c'est le loconini contre le régime ya Fachi Beton. Et là, on est tout et la question parce que liwa tout et autres ça m'a porté assassinat tout et dans un message mon va passer et dans la signification mon con et dans le message mon na ba crime nyonso ezo ça ba assassinat nyonso bazo sala et dans le message mon pe message mon bazo lekisawana. Et sengeli justice l'état na biso telema pour na carte hémorragie parce que ceux qui ba telemité ko tama boko na ba oyo bazali sima ba assassinoté mboka na biso to usuka mabe et kozala bien te ko ba toujours lelo baso bombani lobi kozala yo lobi ozala yo kuna to usuka wa na mboka Congo tozo vivre na mboka na biso Congo tozo vivre na Kobanga tozo vivre to communauté ke ba paya tozo vivre na sécurité et insécurité totale. Tozo vivre, tozo linga, tozo ban au juste et anine. Nzama sungabiso. Na ba domaine politique et leur oignon surtout ce qui est salami. Et ça a une signification moko. Adalaï na katan officier colonel parmi les officiers. Colonel a Koufi na Katanga na Kinshasa Chéribé okene babomie demain kozala tour ya nani demain ça sera qui on va assassiner nani lobi kozala tour na nani et sengeli totelema hémorragie et katana les gens de l'ensemble de Moïse Katumbi baza très agités surtout na liwa ya Chéribé okende mais vous allez agiter vous allez à l'aise vous allez normal si vous se reprochez après ba enquête ba ko innocenté bino problème vous allez jusqu'à présent nan ba yebi ba o badali sima liwa ya Chéribé okende te bazo sala ba enquête nzamba sunamboka na biso Congo. Après Chéribé Okene, un autre vient d'être assassiné. Après Chéribé Okene, un autre vient d'être assassiné. Nanyamwa Bomi, colonel Sébastien Kaboulou, assassiné, qui au bois caillé na puis. Bananyango bazali sima ya liwa na ye. Bananyango bazali sima ya assassinat na ye. Et sengeli ba enquête pe salama na niveau akuna ya Katanga ba yeba ba criminel o babomi colonel Sébastien Kaboulou eza vraiment pas si makasi bozala agité te
Bon, ça prendre na seni tendenge bande comme ça ensemble de Katumba zolo baki ceux qui seignent azo santé ka bakola ki se bokola ki sa seni nini bipo bino banani bozana nini bozana pouvoir nini bo bino boteli bokebi sa seni oh ceux qui seignent ils ont continué toujours na ko santé te tokola ki sa babokola ki sa ba poza banani bozana nini po bino banani oh bozo courage bolo baki bokola ki sa seni. Bon, c'est comme si que beaucoup de ça va ordre dans Seigneur. Non. Et ça l'a raté. Ensemble de Moïse, Katum, bazo mi mon net banane, bazo mi zo banane. Bazo mi zo spécial, bazo mi zo net banane. Ba opposé la bambo comme sous bakanga, bango bakota prison. Moïse Katum yaza intouchable te. Moïse Katum yaza likola mi be côté. Tu qui bozo tambola bien te. Non, na ko semba tchaba ngo maboko. Ceux qui bakani Moïse Katum babwa qui est na prison et ko servir ba misous ke ba comme autant on a ko bang Katum yo ki maki kabila wa non o ya ko kota na mboka Congo bakanga ki yo na frontière kuno zongaki ba Francis Kalomo nyonso bozaki libana na Congo bo bangaki kabila bokimaki ye lolo fati na bolingo na ye alakisi bino bolingo ke bana mboka bozonga Congo lolo bokumo tela fati munoko Francis Kalomo ko ki koloba te liboso fati. Ceux qui, grâce à Fatih Béton, mais héros, jusqu'à présent, on a toujours Libanda. Aux unis, Namboko, au Congo. Mais même à Moïse, Katum, Naba Salomo, nous n'avons tout aux aïe Libanda, Congo. Donc, comment que Namboka, la biso, faut aux alcas, que, bah, dictateur, bah, faux esprit, net, bah, Kabila, bongo. Au sakana, betu, bah, ma coffre, au sakani, à boire, qui on a prison. Nous, tout le monde, à y'a rolobelae. Nebo banga. Tellement fati esprit ya kibonzama azotam sa moko na démocratie asimi makila na maboko te azotam no normal bozo banga ete bino bolingi ba président ki osakani ba benga bomio osakani bo batio na prison de bokomi ko lenga ba Francis Kalonzo na ba Moïse Katumba Salomo boza li banda mboka il faut besoin na moment Kabila pourquoi bozonga raté fati ala kisi bino bolingo tala ne bozo remercier trop bon trop couillon. Et ça vraiment passe. Bande ko bolan bozo la biso bo partager vidéo, bo partager vidéo, bo participer na émission, bo benga to bo comme la biso ezala vraiment bien makasi. To komi na suka ya émission na biso, to ya ko informer bino après liwa ya papa na biso Chéribin Okende un autre vient d'être assassiné na komo ya Sébastien, colonel Sébastien Kabulo oke assassiné ba bomie ba ke obwa kaye lokola nyama moro boy. Et ça vraiment passe. Merci na ba onion tout bola na biso nzama lola mona bino bo prier les mboka na biso kongo nzama zala na contrôle na nyon surtout pe asukisa banguna pe abimsa bango na mpwasa. On se retrouve à la prochaine. Bye. Moko Adalaï na katang officier colonel parmi les officiers colonel akufi na katanga na Kinshasa Chéribo Okende babomie demain kozala tour ya nani demain ça sera qui on va assassiner nani lobi kozala tour na nani esengeli totelema hémorragie ekatano les gens de l'ensemble de Moïse Katumba sont très agités surtout na liwa ya Chéribo Okende mais bozala agité te bozala à l'aise, bozala normal. Si vous se reprochez dans l'autre après ba enquête ba ko innocenté bino problème bozala te jusqu'à présent nan ba yebi ba o badali sima liwa ya Chéribo Okende te bazo sala ba enquête nzamba sunga mboka na biso Congo. Après Chéribo Okende un autre vient d'être assassiné. Après Chéribo Okende, un autre vient d'être assassiné. Nanyangwa Bomi, colonel Sébastien Kabulo, assassiné, qui est au bois caillé na puis. Bananyango bazali sima ya liwa na ye. Bananyango bazali sima ya assassinat na ye. Et sengeli ba enquête pe salama na niveau akuna ya katanga. Baye baba criminel au babomi colonel Sébastien Kabulo. Et ça vraiment pas si makas.
bozala agité te bosapprendre na seni te ndenge bandeko mosusu ya ensemble de Katumba bazolobaki soki seni azosante te ka bakolakisa ye bokolakisa seni nini bipo bino banani boza na nini boza na pouvoir nini po bino boteli bokebisa seni oyo soki seni ezocontinue toujours na kosante te tokolakisa bokolakisa baopoza banani boza na nini po bino banani oyo bozwa courage bolobaki bokolakisa seni. Bon, c'est comme si que beaucoup de ordre na Seigneur. Non. Et ça l'a raté. Ensemble de Moïse Katumba, bazo mi mon net banane, bazo mi zo banane. Bazo mi zo spécial, bazo mi zo net banane. Ba opposant la bamboka musu bakanga bango bakota prison. Moïse Katumba za intouchable te. Moïse Katumba za likola mibe côté. Tu qui bozo tambola bien te. Non na ko semba tchabango maboko. Ceux qui bakani Moïse Katumba bois qui est na prison et ko servir ba misous ke ba comme autant on a ko bang Katumbi yo ki maki Kabila wa non o ya ko kota na mboka Congo bakangaki yo na frontière kuno zongaki ba Francis Kalomo nyonso bozaki libanda na Congo bobangaki Kabila bokimaki ye lolo fati na bolingo na ye alakisi bino bolingo ke bana mboka bozonga Congo lolo bokumo tshela fati munoko Francis Kalomo koki koloba te liboso fati. Ce qui grâce à Fatih Béton, mais héros jusqu'à présent, on a toujours Libanda, aux unis Namboko au Congo. Mais même à Moïse, quand tout le monde a Salomon, nous avons tous aux aïe Libanda au Congo. Donc, comment que Namboka a biso aux alcas, que ba dictateur, ba faux esprit, net ba Kabila bongo. Au sakana betuyo ba makof, au sakani a boire qui en prison. Mon tout le monde a ya rolobelaye. Nebo banga. Tema fati esprit ya kibonzama azotambusa mboka na démocratie asimi makila na maboko te azotambola normal bozo banga ete bino bolingi ba président ki osakani ba benga bomio osakani bo batio na prison de bokomi kolenga ba Francis Kalonda na ba Moïse Katumba Salomo boza libanda mboka il faut besoin na moment Kabila pourquoi bozonga raté fati ala kisi bino bolingo tala ne bozo remercier trop bon trop couillon. Et ça vraiment passe. Bande ko bolan bozola na biso bo partager vidéo, bo partager vidéo, bo participer na émission, bo benga to bo komela biso ezala vraiment bien makasi. To komi na suka ya émission na biso, to ya ko informer bino après liwa ya papa na biso Chéribin Okende et notre vient d'être assassiné na komo ya Sébastien, colonel Sébastien Kaboulou OK assassiné ba bomie ba ke obwa kaye lokola nyama moro boy. Et ça vraiment passe. Merci na ba onyon tout bolana biso nzamba lola mona bino bo prier mboka na biso kongo nzamba zala na contrôle na nyon surtout pe asukisa banguna pe abimsa bango na mpasa. On se retrouve à la prochaine. Bye.